Boté na bido bande ko balandi partout, mais ça na ko landa biso na tindika télévision. Nous a toujours présent pour na kolakisa bino ba actualité pe ko sur la maïtali sociale à la République démocratique du Congo. Semaine passée to yambaki pour na bino maman Oyo a ekotalisa vraiment le coup moi maman sur quelques questions actualité pe alobaki azali tata mwasi ya ba Rwanda bolanda ki ebele pe bokomela kinga kasi mokolo lelo to ye lisusu pona tina kolakisa bino misala oyo alobaki asalaka kasi mbala oyo aekolakisa ONG na ye ndenge ni bazali ko célébrer anniversaire vu que ba exploit ebele pe basali na masolo abetela ki bino fois passé. Sans plus tarder na pesi maman la bambote na yo. Merci, bonjour. Boni santé depuis semaine passée. Santé Zakitoko, Maman Irène. Avant to me kampe ko so la likambo libso mukolo alelo toko koleka boete sans ko beta moi li solo ya actualité amboka na biso pe ba maman bazaka mingi na cuisine makamba politique etalaka bango te kasi yo mikoti mingi na maitali politique ba pesi ba maman justice ba gérer ba pesi mine ba pesi ba ministère mo ebele kasi ezo simbate. Est-ce que maman za à la hauteur ya ko sala pe misala oyo ya politique ndenge mibali ba salaka? Pourquoi pas? Maman za mziri ya ko sala tout. Mais simbité, ezo simbate to mona déjà. Ezo simba. Na masolo ya kotala politique ya mboka na biso bomona ki mugunzi ya mboka na makambo to solo laki ya Katanga kuna. Bomona ki ministre ya justice yemo ko afandaki wana. Compte tenu ya message to pese ke atala bien o ya bebisi akangama mibeko etuna ye azalaki sur place. Na makambo etali makambo ya mino zotuna omonaki que président de la République yemoko akendaki ko signer ba accord na Zambie. Donc na ba minéraux na biso baya na expertise na bango na ba minéraux na biso to tambula pona ko développer Afrique et pourquoi pas le monde. Yango muto ayebisa yote ke mama ko ko salelo côté. Na makambo etali justice. Bien sûr, justice na mboka na biso eza mabe. Mais banda Mama Rosa komi au sommet ya justice nano na relancer ba dossier na ngaite. Oyo moko pozali victime ya injustice. Nazali victime ya injustice sociale, inégalité, nazana ba dossier ebele dossier traité par le procureur général Chimanga. Dossier traité par le procureur général Moucha Kalusha. Dossier traité par le procureur général Kabanga Numbi Flori. Kabanga Numbi Pona Yasuki Singana prison. Chose grave. Bako Kamata, une femme veuve, pauvre, infirme que je suis. Lokolomogo, une femme de surcroît. Bako Singana Boloko. Pour Salagini. Et Logomogote, victime d'enlèvement, Pona bien Nangamoko personnel. Méconnaissance, il y a article 49 de la Constitution. Oyo, bango mogo ba elaboraki. Tala kaka na kati ya mibeko ya Constitution bango ba elaboraki nazako jeté gerbe de fleurs na président de la République parce que azali 40. Il y a paix, il y a unité et cohésion nationale à descendre yemoko sur le lieu pour na kopesa kimia et ce que kimia emeka kikozanga. Lokola balobi ke Congolais nyonso za na droit ya kobare route na makambo nyonso amoni ke zo simbate yango pende tozo lobela ndenge boyokaki na lobela ki makambo ya Monsieur l'abbé Arthur na Madame Munongo princesse. Donc toza na droit wana
kaka makambo etali justice soki nga na beteli bino masolo bokolela babotoli biloko na nga depuis l'entrée de l'AFDEL. Biloko nini maman? Biloko nyonso ya ndaku, biloko nyonso ya développement nazalaki nango atelier de couture bakek nazalaki na ba licencié ba gradué ba oyo bakimaki bitumba à cette époque là. Bato wana bazalaki ko se retrouver na savoir faire nanga na kati ya ONG babotola tout. Kasi babi yo bando ko héberger ba Rwanda. Na tekala ko héberger Rwanda ta moko te. Bana nanga pe kutonga na zolo wana nanu na mona bango te. Bakoko nanga wana te. Tellement que comme tout mouluba qui se respecte akoki jamais kotika makila na yete. Ndenge na ibisibino ke nazali tata mwasi ya ba européen. Nazana ba européen na poto. Nazana leba mbaya. Nazali na mukendi mbaya. Mbaya wana zali ba moko e papa Dr Etienne akendeki kozwa na poto ke baya na expertise bake koyekola na poto to ya kotonga mboka. Azalaki mutu ya EGO Olivier Kabang. Awuti kokufa alelo ko moko te. Bano yego bota awa siko ya ye baza ba licencié bazo telekada. Baza na musala te. Yango yozwa ki bango la kisabango musala. Te bana wana baza kaka bongo ngana la kisaka ya batu mususu ngai moko ndenge na zaboyi. Banda babotola tout mais bien je suis sans abri na lala ke pa mutu a héberger ngai. Aza abomba kingai parce que bazalaki ko luko ko bomanga na bato ya gouvernement de chez gouvernement ya Joseph Kabila Kabange. Babo manga pona raison nazo yebate bongo bwaka ngunda tendeni po batu mingi balanda bango na gouvernement akala bakenda kenda ba poto ba bwaka ngunda ngai kokima mboka kokende poto ce n'est pas na formation tozwaki na docteur Etienne Tshisekedi. Je suis congolaise, je resterai toujours congolaise. Ba perende bazoki mboka kokende ba mususu pe ko fabriquer makambo ya lukuta ke basali biso boy mais biso tozana ba dossier soko ke na auditorat général o komona ba dossier nanga soko ke na haute cour militaire na gendaki koloba ke justice militaire ezaneti ya biso ba civilité mais nazo mona côté général ponde na balandi na ye bazoko ko traiter ba dossier nanga ite je suis victime par les hommes en uniforme pour que les raisons nazo yebate ba mususu ba bazoka ne langai ke aussi longtemps que bakonzi mususu bazana nini tokoboma yo ya polele nazanga ki mutu akolo yango sikoyo mutu soka zo yebiso ke e basi bakokoka te bazokosa parce que rose mutomba utoko kanga kamere bazakolo ba kamere intouchable ce sont les atouts mais nakoki ko chrétien ye muke ndenge président de la république alobaki soko yebi kozana likambo na mutu ke ndotu na ye ba détourner nga 7 projets na Kafko cadre permanent de concertation de la femme congolaise et y a comme cadre d'exécution na ba projet na ngana lobi lokola batunyo bazoyi na ngai boka mata projet lokola ezana cadre hein bo memelanga je suis la première femme à adhérer na Kafko mais naza toujours exclu. Je me souviens moi si moko féliciter Kango nde muto approcher nga pesa nga pe elamba une fois à faire bénéficier nga formation en informatique une fois batunyo bayinaki je me demande ne suis-je pas une femme? Mais faut que lugana banganga nzambe tant musuba sokola yo po tuzomona partout ezobeba ka mama banganga nzambe koloba nzambe c'est trop dire présence nanga komona nga c'est bunzambe kati nangai mais ndenge ni mabeba oui tozali na lisolo ya Joseph azalaki na ba inebele akota boloko asala boye dans son innocence parce que bazalaki ko jalouser et loko ezalaki kati na ye mais bato ba se perdre moi muke mama leba tozonga moi muke na masolo pozali cadre ya IDPS to kaka tango nyoso poto sentir oyebi moi mingi est-ce que koko betela biso na moi mukuse nde balobaka IDPS ezali système à pyramide renversée oh IDPS ezali boye base nde ezali likolo ya nyoso oh moni président actuel a zobo kondi pour na base betela biso na toye bali sur la pyramide renversée zani. Merci beaucoup maman Irène. Pyramide renversée ezali kambo boyebi mais boyebi ko comprendre en côté lutte ya docteur Etienne Tshisekedi ezalaki ya ko remettre pouvoir na ba petit peuple les souverains primaires que nous sommes tandis que
Congo démocratique accédaki na pouvoir ya le plus grand qui dominait sur le plus petit. Yango siko yezalaki décision, les décisions bureaucratiques bazozo ba décision na bango pona goya ko bebis. Mais pyramide renversée, c'est-à-dire bakamati pouvoir. Oyo ezalaki bakamati base, bakamati base. Batie likolo, bakamati songe et fandi na se, c'est-à-dire les bakunzi batie songe na mabele, petit peuple et telemi likolo. Siko lokola songe nde za ko décider moyen ko sala ezalaki te. Yango nde tozalaki kaka kolela la voix de sans voix. Mais sikoyo bakamati pouvoir bazongi selibiso, c'est-à-dire base zongi na petit peuple sommet, c'est-à-dire tozo bandela na se pona komata. Ndenge na yebisaki bino ke nazana ba projet nazo sala à partir de rien jusqu'à construire un monument. Nakotaki bana balabala bato bazokende kozwa vina bango kokoma koyiba bambongo ngana yena yebisi bango ke je suis venu pour former des leaders, des véritables responsables que nakati na bino bobota bana bozo bana na bino en charge que bo engendrer encore ba chèque na terrain, c'est-à-dire na renverser ki système ya ba bazala kolela bango na lobi bino moko bokita yango sikoyo pouvoir neti sikoyo ezali na maboko ya petit peuple. Omonaki likambo na parlement na yebisaki bino que ba député basalaki grève mokolo balingaki ba battre chef de l'état oye botaki discours il y a 6 minutes. Mais petit peuple parce que les élus du peuple, les députés sont les représentants du peuple souverain primaire. Mais les décisions. Le chef de l'État doit prendre acte et exécuter. Moi sangwa zolela tokosala ngo kaka boy tozaka na mbongo kosomba polote ya kosala banderole te ya kosala nini te tosali kaka parce que eza iloko na biso na quelque te to bazaka ka soumise na mayele ya mwasi akofele mobali na mayele ya mwasi akobukana bao bazaka ko soutenir basi na mibali to fanye na biso allez bino soki bozana bolingo ndenge bozana bolingo botenga na plateau na bino boye boye bokouvrir. Mukunzi mboka azali mutu moko za très sensible na bakri nyonso. Ngana za tata mwasi ya kalonjika mutu aditum. Mukolo ya zo kende pona ko déposer candidature na ye. Akuti ngai na 3 ceintures na lati ndenge bambuka ki ngai na prison na za ko tambola te na ko débrouiller na balabala na tuma tombola na se força ki na telemaki na kati ya makadam. Na belelegi e chilombo we ya yao. Kanga tabukalenga wiye na c'est-à-dire yo mutozo kende ndozo pouvoir oya nango parce que David abundaki mingi maboko na yeza lakini na makila afandaki na kiti, c'est-à-dire docteur Etienne mon grand frère abundaki mingi afandaki na bwendete yango sikoyo kiti wana Salomon afandaki pouvoir oyo Fachi Beton azui eza pouvoir ya makila ya sacrifice pouvoir ya mabele abakoko na biso balobaka dresser nos fronts yazo tala biso alandaka pe bien yo bino peso ki bozana makambo tindiliet ayokeke tata mwasi ndenga za boy azosala manifestation na ya anniversaire ya 29e année parce que l'air na lingaki na commémorer na 23e année matata ponya yibaki ngai na salaki projet bancable munene matata ponya yibingai un certain Laurent Tumba conseiller ya matata ponya ayeko kita na église seka na zalaki o mama ya bazolo ko na ba projet pona ko justifier ayeko kamata babazo nanga ko bengisa bango na primature amonensia bosaninga ayeko kita matata ponya sonage la ayeko kita na victoire sur terrain na activité nangai pour ne rien me dire nakadima burkumestre na yebisa kadima azape infirme lokola nganga na lobi kadima na biso yo za sur terrain na activité nangai activité yo yeko kutango ezalaki yo mutu o installaki yango te ezalaki landuka mavangu burkumestre soki makambo ezo ya ti agi à mono tu m'appelles vite tu m'informes ye à côté na rythme babandi koli biloko ba babisi et rien ne marche bazaka ba muyibi
lokole siko matata poni année wana yeko décréter que eza année ya social mais ngande mutu na pesa ka projet na me pona kolakisa esalama mais ya détourner ke ko tonge pa na bango na kolandela ye na koluka pe to sala parce que la constitution eza ko pesa pouvoir na ba minoritaire ba voix de savoir ngai en tant que minoritaire il faut basale les biso juridiction d'exception soki bakanga bakonzi te mais pona ba petit peuple lokola nga il faut bakanga matata ponya afuta ba projet na ngai abimisaka mbongo na trésor public e rwana ngai ya kobuka na yeko sala accident na utie pa na yena mikanda na maboko poza ngozobelela matata ponya yibi poza ngweza projet ni kombo na sala ki projet multisectoriel socio-économique pour le développement il y a jeunesse désœuvrée et semblable femmes donc on a ba domaine yo nyonso na mona keke na koki ko sala projet wana ba utuko yibi bientôt soko ke na ambassade ya Canada ba utuko détourner un projet de 1,2 million par un certain Kambare Musafuri na agence canadienne na Kwilu ye moko nde muta yebisi ngai sala projet no kino bazo beta ngai bazo bota le projet na ordinateur nazo benga la police azoboye koya sikoye nazo mwana bele ba dossier batunyoso ba yibe ngai nana koya wo secours na ko senga ke chef de l'état soka zolanda ngai atindela ngai avocat oya ye moko ya koki ko banga soni ya kolia corruption avocat landela ba dossier nanga ba détournaki période à Laurent Désiré Kabila na pesa ki lisusu un projet bankable ya 630,000 $, ba détourner ango bale ango kuna mais nazaka ka muta ko exploiter awa na Foleko ba détourner nga projet à 600,000 $, ba ko exécuter ango na ba américain par l'ingénieur Cave ba américain soki balandi ba yebike ingénieur Cave a sali projet bo financer ka ye projet o ya fekodeye c'est moi ngana tinda ka mutu te ngana zana munoko malgré c'est vous parce que c'est mon projet de société quand j'ai créé comme le dire de fait docteur Etienne Tshisekedi que la politique sans projet de société est ni le non-avenir. Na créé projet de société na bengi ba mibali na basi na bengi d'abord ba mibali botala nan to ba lobby ngana lobby na zo sala groupe de pression pour na ko intégrer ba oyo balingaka politique te pour développer mbok ba lobby te o sali groupe de pression te o sali organisation non gouvernementale ONG kana lobby ONG zani ale na bengi na basi to bandi ko tsala magam ndenge magam na biso ezokende mais sikoyo bango nyonso ana bazo yiba ngai me bayibi savoir faire katana ngai te mais sikoyo nazokola président Félix Tshilombo Tshisekedi sinazokola nazokende na kibu bange na pasi mais soki yo sungi ngai kibu bango ina ko rajeunir nazaji moko na matata ponya na botami na 1964 mais na komi mu bange neti mama ya 80 ans esika ya kolala ezalaka te nalala ke pa bato mokolo ndako ya pesa kanga wana kufa na kokufa ba papa na ya kufa na tikeli na bana na basi munyoko ya ndenge wana bato ya kalakala ya peperde bazolo po azo mikolo nyonso akufa kaka pasaka kofunde biso non la justice me donne le pouvoir ya kolandela ba dossier na ngai ti bafuta maman là ba matondi na yo Tokyo penza un grand merci na maman Gertrude depuis les États-Unis alanda kaza maman pendetio j'espère azo ka message don sozo pesa to comme okende pena ko tendre vraiment poto ba to bando yamba yo au fur et à mesure to betana le solo ya ONG ozo fêter anniversaire jeudi oyo pour kalami to comme déjà jeudi yebisa biso ONG zali constitué na nini pe spécialité na ngoza nini jeudi ekozala ndenge nini to betana mo lisolo muke ya ONG. Merci beaucoup maman. ONG ezali structure ya développement intégral. Na développement intégral tozali na agriculture, santé, communication, éducation. Na ba makambo mususu. Mais na kati wana soki tolobi F, c'est-à-dire former et éduquer et économiser, c'est corriger,
concrétiser et commercialiser, de développer, défendre les intérêts et éduquer encore. Donc on a le lobby éduquer, économiser, y intégrer. Nakati wana to informa qui d'abord ba base, après information to bandi ko former bango, après formation to orienter bango, peut to salaka appui et accompagnement. Par exemple makamna zolo ba ya basheke na bandi nano na bana bazo ya ko kangangai ge azo former rébellion sima ya wana bana baye ko former ya bango mutu baye to lingi to sale loko na bisto sala nini to corriger na bango to sali loko ale sortie officielle na luki kaka yanga muke ya pasi to sali sortie officielle na bango, c'est-à-dire appui et accompagnement. Tous aneti ba mususo e basalaga ba former, ba abandonner, ba former. Non. Nous créons les emplois et répondant aux besoins réels de la base. Donc nous voulons autonomiser tout être humain. Nous voulons le bien-être de l'homme congolais. Partout où les canines na zolo beketo sali to réaliser ba activité qualitative. Par exemple, eloko na tongyoyo. Ezali bana oyo les enfants travailleurs bana mike à l'âge scolaire bongo ko lia ezate ya ko sala boye ezate na bandi ko la kisa bango bato bazo sekanga bazo bebiselo bilamba na lobité awa bakomi ba expert bakomi ba modéliste bakomi ba licencié ba gradué ba diplômé na kotongonga na la kisi bango soki bana wana bazo ka formation na encadrement mbela bakomi na balabala ba o ya balabala bakomi ba leader ndenge na lobaki tozana ba mised mouvement intégré ya mwana balabala orphelin de père et de mère to komi na AGRD ya bana balabala tozana AGD ya bana balabala ndenge na lobaki AGD donc association de jeunes éducateurs pour la non-violence et le développement. Il y a MC 12. Mes condoléances à Outiko Koufela Mwasi. Na komagi pe kuna te po mukolo Koufeli Mwasi. Ngape na Koufeli papa leki mukulu. Mais ma cambouignon son maman là où tu ça tout à l'heure où tu au départ place à revendre des athées ma cambouignon son si qui est derrière toi ou à soutenir yo na ma cambouignon son pour déjà ça là ngokala est-ce que expérience on les akaka ou bien bosani vu que ma cambouignon belé comme lieu ba beti yo ba ibi ba projet qui est derrière toi est-ce que expertise on a vu ba condition à vie ndongo kutani nango ezakaka to ndenge. Merci beaucoup, Maman Irène. Au lobby, il faut le Nzambe. C'est ça qui témoigne que Nzambe na bunzambe na ngeza kati na ngai. Jusque-là, je me sens plus jeune que la jeunesse elle-même, telle que vous êtes les jeunes ici qui me reçoivent sur votre plateau. Donc, savoir-faire ezaka ko s'accumuler. Je vous dirais que le projet est détourné par Kambari Moussafiri Enoch, une agence canadienne. Na utuko salango babukingai. Simana lokolo na utiko sala accident lisusu mukongo babuka ki na prison mais nazo sala na badouleur nazo kokete mais sikoyo na komo fanda c'est la grâce de Dieu soki yo zana nzambe kati na yo eloko moko ko sala te Docteur Etienne ba pesi kombo Sphinx délimité parce que ba sala nyos pona ko détruire rien mais eloko ezalaki kati na ye ezalaki yango. Mais le Gwesali qui a eu pouvoir les années pour basirnomaki Moïse le libérateur. Moïse le libérateur a contacté la terre promise. C'est pourquoi il salami bongo. Yango sikoyo idéologie na yewana tozalika kana yango ezo bunya bunya. Ndenge le président de la République Azabo azo tambola toujours sur les rails de fait docteur Etienne Tshisekedi. Ce gars baby singa mutali bossa ko lobaki président au café. Ce qui peut échouer nga mutali bossa ko loba mais ndenga zaboy azali na excellent qui est derrière vous
derrière moi c'est Dieu tout puissant nazalaka na sponsor moko te nazalaka na mutu te nazalaka ndenge nazaboy na lobby banda ko bela makasi la semaine passée na relancer activité na salle première réunion nani asungi yo pour relancer activité ngai moko kaka bambongo zwaka wapi nazalaka na isika kozwa mbongo te na bota mwana moko mwana wana mikolo nyonso bazo nyokolo yeti à tout moment il raisonne maman soka pesinga mama zwata $10 olia na lobite na betisa tuma invitation na benga na boy ba mama wana basangana pe basungaka yo quand même ba mama wana sikoyo to uti ko sangana même pas au monaki chargé ya département ya nini ya intercession awa tozalaki na ya tokoya na ye pe lisusu tokoya na ye ne tozalaki na ye awa neti lelo baza na intercession pona mboka na ba mama veve nazalaka na bato basungaka ka mingi bazakaka basali na nzambe jour ni batikaka kosambela pona ngai te bapesaka pe mwa kanyaka mike te pona makambo etali mbongo. Je vous ai dit que je suis à partir de rien jusqu'à construire un monument. Statut Nabiso, constitution Nabiso ezolobake, bato bazali na ba association na ba boy. Mais premier partenaire c'est l'État congolais. Banda na sali nanu ba pesinga subvention te ba bandela nanu soki ba pesi olelo po boyaka boye olela tangu muta munene akotia loboko ofongwami pe lobi okomi soki ndengeni tokomi pena kosite po bazo signaler nga message essentiel nini ba ko retenir o pesi pena message fort par rapport à anniversaire pe par rapport à nyosto tukolo banesika message ya munene nazo pesa ezalia Nzamba pesa sagesse na intelligence na courage na makasi nzoto na président Félix Tshisekedi Tshilombo alanda ngai pe na bato ya bonne volonté baza ko constituer Congo démocratique na bato yo pe baza pe ba congolais te ba pays mususu ba okoko zala na bonne volonté ya kosunga ba mibange ya âge nanga baza na savoir faire parce que moi je suis jeune, je me sens plus jeune que la jeunesse elle-même malgré mes 57 ans d'âge et demi, mais je me sens encore plus jeune. Nazalaka na ba souci te estomac te malgré ba choc nyonso yela kangai mi kumba nyonso na se déchargeaka sur Dieu et évêque Mukuna Pascal ayebinga makasi yenda sambelaki makasi pona bima na prison. Nazana basali na nzambe belé basambelaka pona nga pona zala ndenge nazali nabela te maladi oyo bazo causer pona nanko esila ngai oyo akoki kosala ke barandra nga justice po Laurent Désiré Kabila si afutaka mbongo ya ndako na ngai na biloko baliaki yango na professeur Mbemba Théophile quand il était gouverneur na bato mosusu toujours victime. Donc, il faut sikoyo ba parvenir nga en aide pe président de la République abengi sapenga it. Ya ko yambanga pete na équipe na ngai. Donc yondo zano lobi okofunda matata ya ponyo. Nazana besoin na funda matata ponyo pona nini. Le partenaire privilégié de l'État congolais des personnes et leurs biens. En tant que premier ministre de la nation, en moninga na uti prison wana babetinga babukinga mu Congo innocente bayeko bimisangai na ba Monisco batindaki docteur Mukako ayeko tala bayeko bimisangai na juge ya yako liberenga nanu nake ko luka yete balobaka azalaka juge de paix na tripe ya Gombe. Merci na yo mama laba to comme vraiment na suka to zuita ko pesa opena maloba kasi suki ya wate to ko continue toujours ko yamba yo na ba antenne na biso. Un grand merci na yo numéro de téléphone ko za affiché na ce écran moto nyonso akozwa likanisa ko sunga pena mama laba en tout cas abenga olo le kana ba antenne na biso. Soko ligon le capé par canal na biso na WhatsApp numéro na ngezawa na mais maman là-bas oko pesa pe numéro na téléphone pour ça mon kokoli faut benga ina normal okozwa mobile mo pesi numéro de téléphone mu kokoli nanga nazali na 0
979 44 960 9 à la fin. 0 979 44 960 9 à la fin. Yami Balé 0 89 310 303 9 à la fin. 0 89 310 303 9 à la fin. Ezali cadeau nangai ba pesa kinga $10 na Jekobe ya Chilejelu ya Vision Fati pour Nazala en contact Nabat. Merci beaucoup. C'est un cadeau. Merci beaucoup Nayo maman là-bas. En tout cas na singi na bato so muté mala mayebi que boza ebele bozali kolanda biso kasi sunga maman là-bas. Et que déjà les boss Rifa qui sombe longo na équipe momba tindika bakosala quelque chose kasi olebo ke na kopesa mbongo na ba musicien olebo pesa mbongo na makambo ezanga tina mama la ba ye bo sunga ye alien fils que ce soit mélange gâteau et kosala bien. Grand merci à papa Thierry Blaise Kalinga depuis quelque part wa azali molani monene tindika pour la mokolo alelo. Un grand merci na biyumbu na sima ya caméra na montage Rabi Matondo. Grand merci na bino nyonso boyeze belé papa Jean-Louis professeur Jean Manquer Matafwadi bozali tellement ebelé. Grand merci na bino bo continuer koko na biso na ba numéros allez afficher na bas ya écran to kozanga te ko répondre pe ko sala musala pona mokolo aleo to suki awa to kuta na mikolo ko ya bye.